Ngai soki ngande na komi liboma to bango nde ba komi maboma to komi na degré moko ya buzoba na mboka oyo e komi kolongola chapeau ko ebisa mutu kulutu e komi lisumu basiliki pe makasi ba fingi pe po nani no abengi biso kulutu na mboka oyo lelo pe batu nyonso ba okotela bango o te aza kulutu te kulutu yo benga kulutu makenga respect na Congo lelo. Allez-y comprendre et s'il était attends quand na kacha même mboka wana to komi na niveau ya ba bengi yo chef d'entreprise balobi ko za na société na yo to ebi yo lelo marketeur de la République oza na qualité wana ya koteka produit mutaya sali publicité entreprise na yo apesi yo lokumu amatisi yo grade mwasi na yo aleki na te vasiliki makasi habité mobile nanga za mukala na yo mobile nanga fingela yo c'est-à-dire yo go tala sikoto sendeni sia bazomona neti Ferré ayibi bango wenge. Quelle réflexion. Est-ce que Ferré pena nabia yosko yebsanga yi yoko comparer ba Gaulois na ba wenge men a terme ya ba fan ba Gaulois de ba wenge men mubondo ba Gaulois ba Gaulois bazana eutina komba Ferré te yoka na éviter on peut pas confuser ça ba Gaulois ba koko ya wenge Ferré a wenge ouais mais ba Gaulois baza wenge te ah pas parole to sandeni na éviter hein na éviter soso comprendre na éviter ngape na éviter ngate bato ba tabiso wachana ba commentaire na yebi ba Gaulois ba koko ya ba na wenge papa na bango Ferré le padre auta wenge abeta na wenge kuna mobondo elaki mais Ferré a racine ya wenge mais ne bon na bini mais oui c'est ba fanatique ni baba koko wenge okolo baba wenge men bon siko nabia moto moko lo bata wenge ka nabia bon siko passage à faire na quartier latin au Changwa bon ezali passage te passage et bon zani on a fait nenga expliquer te kuna ke na ozo pe mamuso a kotsa donc soka soba sali sauce ya Ferré ya omoni ba Gaulois baza sauce na ona nzoto alempela na ngote biloko Ferré na ona nzoto emeli na ngote eloko nini emeli na ngoto Ferré te mena zolo ba testango lo pe bongo chimiquement il faut expliquer biso chimiquement yoga moni chacho ya Koffi Olomide sa façon de bosser tous ces trucs tous ces délires donc kindoki ya quartier latin na kindoki ya wenge Ferré a tout ce kindoki là il a fait une sauce formule magique au soit Betty Khan abim saba Gaulois na mobondo qui n'a rien à voir donc l'effet donc il y a ça ba Gaulois baza croisé donc c'est comme Harry Potter le plus beau chien de France oh ya venanga dishi mongombe c'est pas un bulldog c'est pas un chien berger c'est les croisés de Ferré là les Gaulois sont des clownés en fait baloko ba métis voilà comme tu dis c'est un croisé c'est pour ça sur le bi ba Gaulois baba wenge au salon on a discussion dans le vide mais moi je te parle en termes biologiques et chimiques les Gaulois ne sont pas des wenge les Gaulois c'est le mélange de ADN qui offert à nango ya on a besoin de biloko offert à nango nzoto et mais là aux anangote ma bien la zanangote mais brigade a non quand même brigade à koko zala nango mais à l'envers comment à l'envers mais oui parce que brigade a saliboy a uti boye boy faire à saliboy Gaulois et Gauloises ndenge bana mezomero bazoboya Ferré boy baki ba réponse na bango nyonso Ferré imi on kati ya moroisoire ah bien les spirituels attirent les physiques na boyi ba critique ndoto nga sans polémique et koko kisama et jour inkoya tokota na ngonga na Ferré ya ngonga na Ferré koki bana mezomero ba koka lisuti ko supporter vérité Ferré gola bilenge na bilenge belle époque vraiment tokolanda bino te ba wenge men biso ba Gaulois et Gauloises yoka message pona yo soza Gaulois za wenge men te soza Gaulois ubimina kombo ya Ferré Gaulois papa na mama na Ferré Gaulois ba pesa e kombo na ya bokoko nde Gola
babenga Hervé Gola Bataring koza la golo bina kapti ya kombo gola na kombo na famille biso to bina kati association te na groupe moko boy non to bina kombo original affaire de to bibengi ba golo toza les seuls ba seul fanatique na monde o tozo porter kombo ya artiste na biso to bibengi ba golo ngana benga ambassadeur ba golo parce que naza parmi ba top 5 meilleurs auditeurs affaire na Spotify na version payée ngana futaka 3.29 dollars chaque fin du mois na faire na Spotify les seuls artistes qui s'abonnent na Spotify de faire na zaka fier na ngopona golo solo alors soko za golo kolanda bangote yango bil que tona yembela bango nzembona soko tumuli faire golo ba golo ba ko fâché chose étonnante hein ba bengi au chef d'entreprise. Moi, sinon, il y a la moukia qui est dans la télévision, ou non, mobile nga chef d'entreprise, mobile nga moussa de sala kazara fin rande bato. Allez-y voir comment que mindset na biso ba congolais a normalité. Kolba ki non moto za kulutu na nga, et comme il moto problème. C'est-à-dire que fait de ce que bien à bimika na télévision. Alors bien ta bonjour. Il faut toujours analyse, toujours une mission, toujours critique. Non. Yango fait de mon rolobi. Na bandoto na nga, na sina décidé mobali na nga. Tenaye chocolat, café, taille mannequin, n'a prénommé ma douceur, secret, ennemi éternel, Yahweh sala miracle, pour naye baye. Les spirituels attirent les physiques, n'a boy ba critique, ndotolanga sans polémique, et koko kisama. Un jour ekoya tokota na ngonga na ye ensemble nzembo na amour lizoza na ba message ou makambo to mona interview fait la sali ba réponse na ngozana kati nzembo amour lizoar biso ba golois toza ba wengi mente koza la golois to bimina kombo ya fere gola ya bokoko parce que kombo neza Gola Bataring de tomina kombo akati ya gola tomi ba goloa toza bato wingiti toza ba goloa toza makila ya fere c'est que makila utambo na fere nde biso so me bengi goloa nde makila oneza yo toza makila utambo pa fere toza bato wingiti bolongo na distraction toza bato wingiti biso za bato ya gola tobina famille gola de tombengi ba goloa tobenga ngo RDG République démocratique des Gaulois soko boyi feri okuta na biso ba Gaulois ça dit ki ba ganga on a tout les choses chose comme ça biso ba pêche au titre chef d'entreprise mais moi c'est dans job matériel na télévision awanga ni kimbala nga chef d'entreprise moi mobala nga finga ande bato na TV oboti montute mais beaucoup de gens qui travaillent quelque part, beaucoup de travaillent dans l'entreprise, beaucoup créer entreprise et comme qui est formé comme moi na yo. Travail comme compression moto vide.